Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. Donc, ndenge to yebisaki bino pe tozali ko sala, tozali ko tiela bino bestre ya makambo ezali ko leka na mboka na biso oyo makambo ya malamu. Donc, neti eleka na français mingi biso tozali ko sala bino ba chapeau pour to expliquer bino likambo yango ndengi ezali. Tokolakisa bino dans quelques instants pour bomona qui est vraiment président na biso azali président ya mwana mboka, président na biso balingie na batunyo surtout président na biso azo sala makambo nyonso kaka po na kotombolisa mboka na biso. Boyebi ke Madagascar président na bango alobaki ke alakisi na mokili mobimba ke ba trouver kisi oyo ezali ko sala prévention ya coronavirus. Bon monaki président Madagascar asali ba vidéo asali ba démonstration nyonso tout ya kisi wana, mais lem susu batu musu ba yebite mutu oyo a trouvé ki kisi wana ezali mwana mboka azali congolais de souche, azali congolais penza ya mwana mboka abima na ye na mboka na biso parce que kanambe andengilishaki ye. Tala bamayele ya boye akei na Madagascar akei ko trouver kisi oyo ezali ko bikisa corona na mokili mobimba neti mais ezali na Afrique yango no moni mindele bazolo belango nyo suteme botali ba statistique oyo na Madagascar batu bazali ko kufate et salami eloko mote mais mutu a trouver kisi wana scientifique wana azali mwana ya mboka na biso congolais à 100%. Tango président na biso amonaki asoli na président Madagascar a contactaki mwana mboka wana amoni ke mboka na biso ezasu diriger na mutu lokola kanambe te, amoni ke président de la République na biso vraiment azali mwana ya mboka à 100%. Président de la République na biso azali na souci ya mboka andimi aya sur invitation à président de la République na biso. Président de la République na biso atindi avion spécial jet privé bakende kozoye na Madagascar aya na mboka na biso basolola. Tozali kolakisa bino botala ndengi président de la République ayamba ki scientifique oyo a trouvé kisi ya corona na Madagascar oyo azali mwana mboka. Bolanda bino moko na bilili po bomona penza ke président na biso azali kosala makambu oyo vraiment président il faut sala parce que po na kotombola lokumu ya mboka na biso. Je suis un enfant qui rentre officiellement dans la maison de son père. C'est en ces mots que le docteur Jérôme Mouniangui s'est exprimé ce mardi 12 mai 2020 à la Cité de l'Union africaine où il a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné la RDC, son pays, à l'invitation du chef de l'État qui, a-t-il souligné, est très attentionné par ses recherches menées sur la malaria et le Covid-19. Jérôme Mouniangui entend mener désormais ses recherches en RDC en partenariat avec des instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Le président de la République a promis de nous accompagner dans nos recherches devant aboutir à un produit fabriqué par les Congolais en RDC, a indiqué le docteur Mouniangui. Le président de la République a été très attentif à tous les travaux de recherche que nous avions menés depuis la malaria et ce que nous aimerions faire avec le Covid-19. Donc j'étais vraiment très content, très soulagé que le président de la République soit vraiment attentif et pour cette question de l'artémisienne. C'est sous l'impulsion du président de la République via la task force qui est dirigée par Dr Roger Kamba. Il y a eu l'invitation pour rentrer dans mon pays et tout a été bien organisé avec, je suis venu dans un jet et bien encadré et sécurisé par le président de la République et je suis heureux aujourd'hui de retrouver la terre de mes ancêtres et surtout continuer mes recherches ici en République démocratique du Congo. Ce que la population peut attendre, c'est juste le résultat des recherches. Donc un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit. Et un chercheur travaille d'abord et il présente le résultat de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit. Et c'est ça même ce qui nous a beaucoup plus touché, que le chef de l'État, le président de la République accepte de nous accompagner
dans les recherches pour que nous ayons un produit ou des produits faits par des Congolais et fabriqués en République démocratique du Congo. Je demanderai juste à la population d'attendre le résultat de recherche. J'ai quitté le pays et définitivement, parce que j'ai quitté toujours le pays, je suis parti et j'ai étudié en France, j'ai étudié au Canada, mais je rentrais toujours dans mon pays pour faire mes recherches dans mon pays. Voilà, je crois que nous sommes là et nous allons juste apporter notre petite pierre à l'édifice et surtout dans la lutte contre les maladies et dans la couverture universelle de maladies qui est dirigée par Dr Kamba pour qu'on apporte juste un soulagement à la population congolaise avec des recherches qui sont menées au Congo en partenariat bien sûr avec d'autres grands instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Bilomoko boito landa na bilili donc vraiment scientifique oyo andimi ko yana mboka oyo alingaki te akimaki abimaki libanda ezalaki faute nde toyebisi bino ya Kanambe pe soki Kanambe mutu azalaki na pouvoir alingaki koya te bomoni donc esengo akenda kosala asakisi mayele na ye mais ayebi kaka tikali mwana mboka batindelaki avion aye omunde bayambaki président basololi pe na président ya Madagascar bazui siko vraiment compromis que donc suite ya ba recherche wana baya ko salango na mboka na biso andimi et puis ye moko déjà mwana mboka apesaki déjà idée wana parce que akoyi kotika mboka na yete mais botala ba mayela boye azalika ye moko te ba misusu pe bazali oyo ba kima mboka likolo ya Kanambe mais grâce ya président de la République na biso omoni bazongi na mboka esika bakunda mutolu na ye po na kolakisa mayele na ye a faire profiter pe na bana mboka. Donc c'est ainsi que s'achève cette petite tranche d'information. Donc restez connectés sur Clébois Original. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour une nouvelle tranche. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, toko manqué te auzwa masolo nambuchu penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me a bandi, on détourne bandi bako. Mais toi tu crois que balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon a lobby a dit bon, du Kambako point au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.